Atilo kwa atala tomuna ki. Linga kiyo mingi, Janina. Baba nsajala kalamu. Sala banda ko beba pakiti sa asundi pakiti buka la. Na lesi na liberté awa na kalinga mbisi na nga awa mais nakomi komona fulu boye baguda nsango banani na nga eutaka mbisi na nga bata voyage basombaka bakendaka nango bato baza na posa balia mais boye kotiela nga fulu liboso na koteka ndenge nini ngai mama baguda nse nayebana na musala oyo sikoyo nakomi koteka na fulu mpona nini oyo eza koridikilize musala na ngai sikoyo bakolia ndenge nini baklient moyen tolia eza zosenga sikoyo babongisela biso place balongola fulu oyo balongola fulu tozokoka te papa solo azosala eloko moko te azosala eloko te boye liboso kolia bato bakoteka ndenge nini bato bakoma kondane biso sikoyo hygiene yango ebeba papa musala hygiene yango ebeba sikoyo eza foti na biso baclient obien foti ya mokonzi oyo batieli biso na liberté awa lekosala bacontrôle dimanche boye otambola mais oyo batieli biso achargeaka mbongo na saki aketonga baimmeuble na ye abongisaka te atambolaka te biso tokokufa na solo mpona nini boye okolanda likambo oyo te Père, yo moni nzinzi na biloko. Moni nzinzi ngana na posa kolia. Lelo na beli. Naza famille te na Kishasa. Boko sala nini? Biboye. Biso za teka place wana to kuna teka place wana. Exactly. boye bino moko bomona ezali likambo okoloba te ezali likambo okoloba te miso na bino emona papa loba biso tozopema te position eza te fulu baye kotiela biso place mituka ezokota biso tozofuta mbongo awawa soki nakoti na kati ya biro na ngai na bimisi bakitanisa marché nyonso bomona yango me mituka na ngai babomi nzela mutuka ezokota te po mikokende koswanaka kuna likolo ya mituka na ngai bozwela biso solution ya fulu soki bozoso solution te donc tokokendela bino boye botala degré ya fulu esika bato bazopema botala fulu toyebi te soki tokomi banyama soki tokomi bato nayebi te na chef botiela biso position azozwa te atambolaka te azwa pena ta aye pena atamboli atala marché ndenge mama frato abandaka kotambola chef wana atambolaka te alors bozwela biso solution ya fulu oyo soki bozwa biso solution te tozopema te me bamama bazofuta bakitasi ya leta nyonso mais bazopema te solution ezwama te toyebi te soki azobule chef yango batieli biso to banyama bato bazawa toyebi te soki azobule bato bazawa toyebi te mais il faut tambola tala tokoteka ndeni mais tofuta mbongo ezokende na direction tozosenga bakonzi batrouve solution esika oyo tolembi esala ata ba 3 à 4 ans awa ata kutu mafa tutanga azalaka ezala boye te mutu botie na comprendre te soki aza ekolo nini ezala te ata kutu bayaka sika ngolunda meza ma propre mais awa eleki oyo eleki trop c'est trop bayela biso mutu mosusu papa ozobanga ebulu
Tozabana Ngalema. Comment ma boulou par-ci par-là, de ma boulou couteau, bon, mon amour qui est belé. Et belé, ce qui est kaboma libala, qu'on a ma boulou donc qui dégage. Donc, si le loyo, tu comprends la raté, dengenini, akonzamboka, balobakanini, et pour ta baby quartier Bumba, baby quartier Sangamamba, baby avenue Zolana, balobaka sous ce côté, baya, tofota bango, tout cela. Baye belé, je te dis, maman, et belé, belé, belé. Mais tout le monde a souhaité le loyo. Tout fa ba jeune, tout fa di kaka, tout le monde a toujours avenue Zolana, ils ont toujours à Kobeba. Donc, n'importe chef du quartier en tout cas na mona te que jour moko organisation que non bana quartier bois to sangana to salata salongo donc nanuté o batia siko bia kala eba bana goya moi organisation bana za la mo mukimike mais o ya sika banda koti nana nyata kotote à part na habité zana jeune moko suboye ya député ameka kaka boy Paris député mais na habité azana maison ya basusu za na bienvenue honorable, moi c'est bien honorable, mais moi pas rappelé moi idée au monde pas écable, parce que la quartier toi tout ça là, tout ça salongo, hein, moi bah idée moi pas moi bien, mais bah condition mboka, tu éviter sous kana monde. Difficulté à liboso oyo zo mona na kutu awa, ya nzela na biso ya Sangamamba, nzela oyo zo ebande o faciliter biso kolongwa pompage ipen, ebanda ki pe o faciliter ba embouteillage mingi, mais banda nzela oyo etikala boye. Totikala biso enclavé. Donc toza enclavé na kati ya commune Ngaliema mais commune biso na kati ya commune Ngaliema na kati ya commune centrale mais toza enclavé na ndenge nini. Nzela eza bien te. Nzela oyo soki oketi musi bipai mususu wana okomona ba mar ebele. Omona ba mazi ba mai eza ebele, ba nzela tozo dévier po boko maipen, boko salata 1 heure. Ata 45 minutes po boko maipen. Moko boye transport isa pasi pona nini pona nzelo. Donc difficulté makasi na kati ya Sangamamba eza nzela oyo. Nzelo oyo soki efungwami vraiment tokozala bien. Simbule beti 1000 francs, 1500. Tozo nyokama, tozo souffrir makasi. Tala poto. Mwana chola na mai, mwana kacha na ngambo wana somata au pire ezate. Na via boy, nazo kokate tala kikalakasi. Nazo luka ya koluka. Na kende kote nini ekoti poto kika songa nazo sala pona bana na ngaba lia oke dindi na mai wana bozula biso solution na nzela o poso kitek moyen te mama na ngai toloba. Si la route est abîmée, il n'y a pas moyen de passer. Nzela bino bo mo wende nzela eza donc toza ko souffrir pona nzela ma ezate toza na courant te kwa malonga ezate so ba ko aider biso gouvernement izota soin nzela ya tuzola na oyo eza pe raccourci pona ko uta pompage ti ko bi mai pen eza pe nzela ya bien pona ko sunga peuple ba embouteillage muso esali makanzela ya Delvo nzela ya un pompage et ko aider pe so ba sali nzela oyo kozala malamu pona na population ya koto ya Sangamamba bazala ta sauver na pona nzela. Donc mukena zaki na ngo yango wana merci. Tata mwa to mwani yo pendo lobby oteleme na balabala na bino. Sikone mama to sepele na ndenge bo yeli biso boy. Kasi mikolo nyos bo yaka ko tala biso boy na magwana bangungi na transport passe le kakate botika ka biso kaka boy. Kasi bo yaka penda mbale bele bakanisila ka biso te. Nzela o ata mukolo moko. Tozo souffrir penda bangungi. Bon soki mbule beti mbele koto mbele bo yete chance bo yembule zate. Pana ko sala e bandi kala te kasi nzela pana e banda nongo tango wana bazoteka mapango balabala mizali laki de tango babandi ko sala e sali ne bambule belete mabakata na bango sikota kokato bakata to komba ba mai komo kokotela biso basaki to chake kanga tango mbule yala e komi kokota pa basaki wane longwa banga batiena bazelu sikoma banga ngoto yebite etikala na ngote etikala kaka zelu na zelu soko komi wana mama na magwa omoni libulu wana utiki wana mituko moyeleka kote ezala kate bozana chance boyepa mbule za soki mbule ezala mbele bokoleka buite maloba na kuloba nini bayokela biso mawa neti biso pe to tikala boba mama vevi bandako soke kwena ngoto kokende wapi na bakoko basunga biso penza tozo mona na boy toza batika tozo souffrir soki mbule beti azonga na zabo na timula kaka na mente kaka basaki mama ta yomo liloba suka kaka yango wana basunga biso mama vevi oyo banda bayaka basali omona ikufi nango kaka baluka moye gouvernement ayokela biso mawa
asala tu ndenge abandaki asilisa mosala kitoko tolingi komona teke ntango babandi mosala omona bakoma kaka pembeni boye batiki na bango sikoyo pasi oyo biso tozomona awa tala bamai tala ndenge tozala kotambola mwaye kama eleka kote oyo ezali te tozokomprendre to juste nini ezali kosalemake soki bapesi mbongo baliaka yango bien tozovanda kaka boye mpo toyoka pasi ntango nyonso ya batransport boye eza mabe toana pasi ya mai courant nde eza boye courant eza te bangungi moyen te nyonso eza bamaladi bayaki babongisi mpo bakomisa na suka batiki leo bandako ekokende nde baya babongisa bakonza mboka tozosi ewumeli mama ewumeli lelo te ma ezovanda boye te tala vraiment mutuka moyen eleke eza te bangungi maladi ata yo mobaya kosunga biso baya kofongola biso nzela par rapport ya nzela oyo tozala biso ya nzela molokai biso kote ya Sangamamba. En tout cas, tous nous comme un niveau là très élevé. Nous avons à la maison awa. Kobanda partir à 17h. Bango bando banda à 17h do awa na za ko vimba soki ne la nga. Donc on a le niveau ya bango bana mayo je crois mais banzela ezala souté. Tout comment on doit transport kuna musika. Donc toza awa izaki nzela mais moment ya batela biso te. Bayaka liboso babanda ko sala degré basela nzela awa boy babanda déjà 3 ans passés déjà batika biso tozo souffrir mbula soki beti donc place ko tchali ko ezate maye ko makati awa donc batu ba olekana même na nzela ya clôture o eza ya batu ba onya ta clôture ba olekana ba konzina ebité place awa so bazota to ba omona te combien de personnes ba filmer même eloko ba filmer même eloko to lembi en tout cas beaucoup de services message qui est directement na chef de l'État a doit charge ya occuper on là comprendre tisco idée na bango zala nini kaka ba lemba ba limiter ndeka nde ba mona rande esika Congo evandela ya ngwana tandis que union tout eza Congo partout eza sika ya bonsa jamais ba rotika biso kaka boye balanda ba commune soit libanda toana ba activité belé au sala mais vu que nzele ça bien té ba musu ba okima mo activité ne a ezate bosunga biso vraiment pardon bakonza mboka bosunga biso toana passe to souffrir bosunga biso ba chinois ba sali ebongi monambo ba moto komoleka mutuke komi koleka mais depuis basala nzela e pasuka tozwaka lisusu moyen ya koleka te bakonzi baya batala me bakenda bapesa suite te ti lelo tozaka bwe tokomotambola na pasi folongwa banda awa ti malweka makolo eza pasi pona nini mabulu esalama moyen ya koleka eza te bakonzi batela biso likambo oyo bakonzi baya kosala biso nzela oyo po moyen ya kotambola eza te moyen ya komema kuta ta mai trajet eza te po nini banzela na biso eza mabe bosunga biso mai na biso eza vraiment pasi ba mai ba pompe ezala te to commencer la ka mai ya ba forage to somba ngo bido 200 ce que oza pe na mbongo te moza na mai na ndako eza te moye potoka ngo eza te likam tozana ngo surtout ya mai na nzela courant na biso pe eza ya kobeba courant ezala ka mikomsusu eyemi komsusu eza pete pasi nzela eza te. Alors ça va. Mama Denise ayaka depuis 2021 toyebisi ye baposa na biso nyonso eza koto tala nzela na biso banda tomaluwaka lia mbongo na ye nzela pe ekufa nango bachinois baboma biso président alobi awa ke mboka ekufa kala bozoseka me mboka na biso esi ekufa kala mboka nyonso eza mabulu na mabulu mboka ekufa bolingi kobongisela biso nzela te siko ntango bino bobongisa nzela te bokoya boya kosala bakampagne na bino bokopumbwa likolo to bokoya na nzela eza te tokovote bino ndenge nini papa Jolie na baotala nga sanga mobimba na ngalema na bi bakonjo baza na posa na biso baza bolingo na biso baya wana nzela ya banda molende si boma libala sanga mama bachia biso makadam bazuza biso bachia biso na nzela mai ezo matiti delvo ituke mataka ilekaka po bana basi bazala na facilité kolekaka partir 19h bazala na difficulté bato mabe baza kotoyo baya bachia biso sécurité oyo elongola kotoyo elongola mabe nyonso bato oyo baya kobatamaka biso mpo eza na kati ya bazamba bamatiti eza ebele soki baye basali so nzela banda molende malweka popage baye basali route bamosusu vie sociale nyonso atu
mpo bana basi baza na difficulté aza na kati ekokende kuna mpo abima mwasi wana eza mapasi ema njumuluba twakoloba balo bonjilo wetu njila yo tulani mashini tulani mioto lelo tukaje tushila bantu kulu tuwekalo amakasa nsubu ya bantu mikoseka pango ya bantu binyanguka kati benza nbuni tujibana banshi twambila ku chef de l'état atwela kwetu menjinjili tetu bana basanga mamba toni malwe tujibwa kusanga kokwetu tusangisha kokwetu na shamunjili muni malu mako mutu ayeyo tetu bangu mwamba ni mutu mobi me kimubito atwela ko menjin papa wetu muli to sepeli komona bino awa biso tofandi na quartier oyo toyebaka te soki leta ayebi biso tozo souffrir awa fort courant pasi awa nzela eza te bino bozali barepresentant balobeli ya leta na peuple soki tokiti na bino na se awa bokotala mabulu ezali kuna vraiment milai na bino boye bokokota te moye te bolobela biso likambo ya nzela epai ya gouverneur bolobela biso gouverneur akamata likambo na biso pe alobela président de la république tozo souffrir awa so koti na nzela awa mituka ezomona pasi bamai eza patu kobanda ipene ti pompage ti na se mokasa kuna awa eza distance kaka ya 15 km kolongwa pompage ti ipene me banzela mosusu bazosala na ipene kuna awa na Sangamamba bayebi biso te nde tosengi na président de la république alobela pe biso lere mosusu gouverneur ayebi biso te me toyebi ke ayebi biso po ayokaka peut-être ezali konéglige biso zela oyo batika yango banda kala epa tango ya Thomas Luwaka mais ata Thomas Luwaka akei aza lisusu ministre lelo te est-ce que ba ministre mosusu bazali te o bakokanisa pe ke kuna esika bato oyo babosana biso mutu moko ko meme ko ya ministre to agent ya gouvernorat ye pe atali amoni nzela tozo souffrir vraiment tosengi na gouvernement batala biso makambo ya nzela makambo ya courant makambo ya mai donc tosengi vraiment gouverneur Ngobila aya ata ye moko atala nzela koto tozo souffrir baya kosalela pe biso nzela tozali bato lokola bango bato bavandaka kuna na bavile kuna o eza Kinshasa eza kaka kuna na boulevard te eza kaka kuna na ipene te même awa eza na commune Ngalema population ezali population pe votaki bango pe population pe na 2023 toko voter bango lisusu balobela pe biso nzela yaya ler nga na yoko soma lupango na yela ki bana pompage ti awa mutuka imemanga bana pompage voiture na nga jeep na nga ti na yoko koma me lelo nde tozaboy oko buta pompage po koma wate ato sali miracle ato bengi Yesu ye moko aye ekokoma te po parce que nzela eza penza ya kokufa surtout lere bayaki kobongisana sa boyebi ke esuka na régie nzela wana awa erosion mo davansi bafulu nyonso ya bato ekoma kaka ba erosion ya oya kosakana te ekoma boye awa erosion oya erosion ya nde ekoma kotoni yango wana développement na biso po monana esalama il faut nzela ezala malamu sans nzela tozala mdini te bato pa tala bapoto ya courant ekomo kweya yaya na ngai likolo nzela eza malamu te mai ndenge ezoleka mai soki nzela babongisi akobongisela biso mai me eloko ya liboso tozosenga nzela courant eyaka nango par hasard maka ndenge ya Congo mai pe tokomana biso na baforage bamama oyo bafungwele biso mwa baforage me eloko ya liboso mai kunzela sambo bonyo okende mbongo 200 francs otoki mai okozwa te osukola te ti dezo ezalaki na biso bana ba erosion na banzela kokufa batio nyonso ebukana batio nyonso yaya na ngai ebukana tozana
toza na posa soki bazongiseli biso nzela na c'est sûr bachoyo kozonga mais boy yaya tokoma ha toza na Kimbanseke justement na deuxième avenue République oyo en diagonale na avenue Vaku nzela oyo kobanda dokolo ti cimetière eza ya kobeba toza na ba problème ebele surtout ya nzela courant mai na insécurité neti lelo boye nzela oyo bandaki mukie lelo po ekoma munene boye mais kotala boye il faut gouvernement provincial soit gouvernement central asala nzela biso nyonso tout toza ba contribuable na mbongo wana ya ba taxe o ba mama ba futaka ya wenze mais komona batu mususu baye ko matsa ba banderole soit disant que bango mutu ba osa nzela na opesa exemple leo na mona banderole ya Monsieur Mbaki nzela o ezalaki mukie o toki ko bwaka même beni moko ya mabanga batu wana nyonso ba mona na kite na simananga lelo bazo monta nga lisusu ke eye bate sikoyo nzela ngo gouvernement central ou bien provincial mutezo sala yango ou bien batu moko boye basangani yango bana Kimbanseke bo fongola misu to boyi ba récupération politique oyo eza epa ya batu tango tozoni kwa mabango ba yakite mena tango to komi na suka ya bitumba biso nyonso to bundaki déjà gouvernement abimisi mbongo na ye régie des eaux abimisi mbongo po basala nzela mais to komo mona sikoyo batu musu ba komi koya pour la récupération politique pour baloba bakosa population tellement population azalaka zoba nyon surtout bakosa ye pour baloba ke bangonde ba osa isanzela yango tozo senga vraiment na bakonzi ya mboka bazwa responsabilité na bango parce que nzela on a été komeli oyo eza impraticable pour mutu alongwa Sainte-Thérèse akomatina cimetière kuna kaka pas problème ya nzela te au moment que courant ba poto oyo zomona oyo eza ba étiquette toza na problème ya ba délaissage ya kosakanate soko moni nzela et bebi lisu makasi boye et ozala vraiment très grave pour la population oyo ya Kimbanseke tolingi te e bandeli nzela ezalaki awa e bandaki pota ya mukie fallait to tonga yango to tonga kite bana Kimbanseke to senga bino prochainement boyeba nani oyo bino esengeli bopona po balobela bino kuna na assemblée provinciale ou bien assemblée nationale parce que sobo poni bana Kimbanseke ba natif ya Kimbanseke ba notable ya Kimbanseke soki tokozala na boyokani to bando sala makambo biso moko avant l'état ayako secourir biso mais ezalaka teke chaque fois likamoko lingo sala mabatu mo ba uti musika baya ko chaka ba banderole ko tuna ba adresse na bango ba ebani esika o bango ba uti te biso o toza vrai bana Kimbanseke nde to oloba na bino bolanda ba agreement wana ya lukuta te nzela o leta nde mutawa salango eza mbongo euti na poche na ngai te na poche ya mutu te euti na poche ya gouvernement nde abimisi mbongo ba récupération politique wana to boyi yango malobo pesi biso ngala ba ke problème ya nzela ya Kimbanseke eza pasi mingi na commune na biso parce que nzela bandaki mukie bebaki mukie ta registre on sa misala après nzela bebi mais là quand ça passe à nini population a éveillé. Il y a un moment où ça éveille de conscience, population comprendre. Parce que nous avons des individus qui ont bon sang. Les gouvernements, ils ont des taxes au biso to futa. Mais quand on a venturier des banderole. Oh, merci pour Nanzela misale bandi. Ah, est-ce que misale on y est mutalo salon, on misale on est gouvernement mutalo salon. Il y a un appel à la population qui m'a dit tout ça na shooté. Tout le monde a battu l'équipe na dank, ba mimoti na wenzama ba salma ba 3 mètres nzela ba tie mabele, ba tu voter bango suka no ba kenda. Ba moni ba élection ye, lelo lisu ba linga ya, po ba lo ba ke bango ba so bongsa nzela Kimbanseke. Non 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 non, Kimbanseke n'est pas à vendre. Merci na ndela su parole awa pona lo belanzela na biso. Nzela na biso ndenge za boye ezalaki bien. Basala pe mo misala mo boye aba chela biso mai tomone bango ndenge bakunda pe bacho tomonaki mais banda na ba misala ne sala mai pe
ti sikoyo nzela ebukanaka yango moko grâce ya bapompe oyo batisaki bacho yango ebuki nzela soki le moyen ezala bakonzi fo oyeba ya rapidité ya kobongisela biso nzela ezala kitoko mpo toza na posa tozala kimia bakonzi oyo boza en place mpe tofotaki bino boyeba oyo Kimbanzeki oyo bozala konzi na biso awa fo bomona na ngonga yango oyo ya kolandela bamakambo oyo mpo tozala mpe kani donc na mingi ya koloba te nayaka na kanda na esengo ya kobongisa nzela oyo fo esalama mpena donc esalami te kitoko te mama nzela oyo biso toya banatif ya Kimbanzeki toyebi ke réside ezombe abumi nzela raison pour laquelle ke batia batio ya mai mpo na koyede mpe population mais toyoki mpe réside ezo si bafinancer déjà l'art na OVD mais soki tozocomprendre te bacarnaval badepute bakomi koya kobina na baKimbanzeki oyo osala bacampagne na bango basu-campagne na bango ya esika bango bazolobela nzela donc tosenga na gouvernement provincial mabafo telemela yango po gouvernement esalaka suivi ya bamakambo oyo ondeti boye sikoyo régime ezo apesa deja mbongo na OVD mpo na nzela mais tokocomprendre te babanderole etondi Kimbanzeki nyonso eko babanderole na babanderole oyo député molobeli na biso oyo député molobeli na biso tolingi bongo te baya lisu te baza balobeli na biso parce que tovota bango tokomi deja presque 3 ans bayaka te balekaka te pour le problème aneke toza na député oyo tovota awa ya biso Kimbanzeki abima te me ye moto alobelaka biso ye moto asalaka tout parce que Kimbanzeki atokona kozala mpe na mwa tranquillisation mais tomoni lelo babanderole etandami na presse nyonso awa yango tozoyesa na gouvernement provincial il faut baleka basala suivi mpona bainforme population ke badepute te bato bazolobela nzela eza réside ezo afuti mbongo na OVD mpona OVD ya kotonga nzela toyebi mpe ke bazosela balanse mai batala so eza na bafuiti mpe bafuiti eza te so bafuiti eza te directement bakolanse nzela oyo mais soki tokompare te badepute bakomoya koleka koloba oyo bango bato balobeli oyo bango bato balobeli kala na bozalaki wana toza na commune ya Kimbanzeki toza na commune ya Kimbanzeki mpe na cimetière ya Kimbanzeki toyokaka cimetière ya Kimbanzeki alors cimetière ya Kimbanzeki lelo oyo basi bakanga ngo na uti mais bato si bakoma kotonga bandako bakoma kovanda tokomela biso mwa difficulté makasi vraimen komona boye mpe so tobi tokende boye komona baérosion nzela eza kobukana bazota bato so mbula ebeti kweyaka ezobima batombo ezokweya gouvernement apontaka na eloko te gouvernement ayaka te eza na gouverneur de la ville na tomona yaka te bourgmestre ata ya Kimbanzeki nano aya na ye te banda kuta na pouvoir azwa poste difficulté oyo bana Kimbanzeki oyo compris entre Kintoadi et le marché de Ngang c'est vraiment impraticable. Vous voyez tout ce qui se passe à pied. La plus grande difficulté, c'est surtout le premier transport. Ça vraiment, c'est un fait à ne pas démontrer. C'est aussi au vu de tout le monde. Après tout, il y a les autorités compétentes qui doivent normalement s'occuper de problème à la cimetière. Parce que après tout, la cimetière est vraiment valué sacré ou qui mérite le respect. Mais quand les gens doivent construire de façon anarchique, moi en tant qu'un simple individu, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est aussi toutes les autorités, à moins que l'autorité va se rendre compte. Merci pour m'avoir posé la question. Mais quand on est là, on observe, nous ensemble, mais en tant qu'Africains, vraiment nous devons avoir du respect. Lingaki yo mingi Janina Baba nsajala kalamu. Tala banda ko beba bakiti sa asuki bakiti buka la.